bino awa na nzela na Congo mo Kristo pesi bino mbote na ngambo wana mosusu. Mbote mingi vraiment na ngambo wa Musunde papa lobi ya mwasi papa to yeli susu ba bonne année vraiment to sepeli mingi nzamba salibso ngolu ya kota na première semaine ya 2020 Zambe akumbama pona bolamu na ye vraiment to sali effort moko te akomisi biso na mokolo oyo na premier lundi ya 2020 na ebike ya mwasi sika oza na bonne santé papa oza na bonne santé benga ya mwasi mususu lobane ke to komi na tango na biso ya sekele ya libala première émission na biso ya 2020 tozala ensemble benga ya mwasi benga papa la musa ya mwasi to bosa na ba divers ya bakanda to yoka nini nzambe alingo lobela biso kaka ndenge mama sili koloba wana eza première émission ya 2020 to tombeli maba babala ni nyonso mbote mingi ndenge tolekaki à la fois passé tolobaki tolingi ko avancer puis toza ko connaître toujours koloba eke kuna pa yokuta mi inviter lebiso ndeko moko akota benga ndeko moko pendant que toza ko prier yebisa eke comme na tango oyo couple tangu ifuene eza deja wana pona tina na lokumu na kombo na Yesu Masia pona lokumu na Yesu Masia tokobondela isika bokutami pe biso esika tokutami tobondela nzambe asala biso faveur tozwa oyo ye akopesa kati na biso po to comprendre Zambe to pusani epai na yo kolo poza nzambe malamu to rendre gloire epai na yo kolo po ete yawe yo kosaka te to komisio to tondi nzambe pona kosala départ longo na yo kolo na mona baye basala départ na yo nzambe bakoma na suka baye basala départ epai na yo nzambe bakena na kimia na nzela na succès pe ya destinée tika nzambe auditoire ona maboko na yo puissance nyonso satanique contre auditoire o nzambe ezala nul et sans effet par le nom puissant de Jésus te le bongo. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Gloire à toi Seigneur Jésus. Mabala na biso eumela seko na pasi tone sengo totalela nzambe elonge zalise na yo mabala na biso eumela seko na pasi tone sengo totalela nzambe elonge zalise na elonge jali na bambongo te elonge zalise na elonge jali na babiju te elonge zalise na posa koyembe zali ya mwasi papa mungongo ezo permettre te mais na pesi toujours nzambe merci pour apesi santé malamu amen na bonne santé gloire ya ngwana esengela biso kokumisa ye babi n'importe quelle situation condition to kokuta malango to comprendre que toza na pema amen donc toza obligé à koloba ke nzambe aza malamu amen 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 malamu mingi vraiment esali ke asali ete to koma na mokolo ya lelo oyebi na lobaka ntango nyonso maloba oyo Paul ayebisaka Timote mama ayebisaki Timote po moni Paul yene papa ya Timote abi mwana na ngai nazoyebisa yo Timote occasion soit favorable ou pas en tout cas yo salaka oyo te ya évangile amen donc voix ekoki ko déranger mutu moko te amen amen yango mona ntango mosusu ozokota na place moko vraiment mona Clément awa moya kuna loba kombo ya Yesu eza te mais toza obligé ya koannoncer que Jésus-Christ est le Seigneur amen yango wana toye na pokwa na lelo koloba na ntina na babala ke Yesu azali na bomoi lokola Yesu azali na bomoi ya mwasi gloire bengela biso sala biso évangélisation moko par téléphone benga lobake to komi na tango na biso ya sekele ya libala amen comme to kutami na pema toza obligé ko poussa na lisusu epai na nzambe ko tombola sukita bokonzi ya nzambe gloire à Jésus lokola semaine passée ozaki le 30 tebisa nzambe soki abateli biso to komi lelo lundi to kobetele maboko to lobake azaka ka nzambe amen to komi pe na mokolo yango nzambe ayoka ki psalm 65 bina biso ya yoka mabonde li mabote ko yepa ina ye alors yango to yesu epane ko lobake nzambe merci
tokutami na pema. Merci pe na ndeko na nga o akutami na hôpital yo yebi pona nini. Libondeli na biso ezali ete loboko na yo ekote sika ba docteur ezokota te. Nzambe merci pour toyebi ke yo zo consoler mitema o ekutami na pasi. Po meilleur consolateur ezali yo. Tolobaki soki obatela biso to okoma na mokolo o tokoloba merci. Yango toyebi koloba merci. Ata ndeko na nga ozoko kofunga monoko te. Seigneur tolobi merci pona ye parce que akutami na pema. Amen. Yango na toza reconnaissant à kopusa ne pas nous koloba merci. Donc kokanisa bolamu na ona moto te. Amen. Amen. Merci. Merci Papa Nzambe. Merci. Merci. Merci yango tolobi yango lisusu mingi na babalani. Amen. Merci bosa biso bolamu vraiment. Bo pesi biso cadeau malamu. To komi na suka mbula tozui ba coup de fille ya mabete. Aka toza bien. Oyebi papa Némi ayoka kipasi papa na ngai ndeko na ngai Teri Némi ayoka kipasi. Amen. Atuni bandeko tang bayaki abina bango kuna esika bouti makambo eza ndenge nini bayebisi eke kuna mabala kuna bandeko bazobomana kuna esclavagisme ezo continuer papa tokotanga na Némi na premier verset. OK. Donc il passe wana Némi ayoka ki ya mwasi toyoka yango. Amen. Santaka yango. Yango mona msusu ke wa couple évangéliste ezo tungisa biso nyonso mate ate pona yebi kozana ndeko nanga. Amen. Donc tozana souci wana to ana pasi wana. Totangi na Némi hein. Tanga na portugais on a interprété. Némi chapitre 1er. Totangi na Némi 1er. As palavras de Neemias, filho de Acaz, isso sucedeu no mês de Totangi na D. Amen. Neemi 1 verset D. Amen. Que veio Anania, dos meus irmãos, moko pe autaki libanda pa bandeko musu bazalaki, e ele e alguns de Juda. Ye pe azali moko kati na libota la Juda. E perguntei-lhe pelos judeus que escaparam. Neemi atunaki alobi ete boni pona ba ndeko na biso o babikaki que restaram do cativeiro. O batikala kuna na mboka na boumbu. Disseram-me os restantes que restaram do cativeiro. Aí ba o batikala ki kuna lá na província. Kuna na province wana na ngambo wana estão em grande miséria. Bazabi bana pasi. E desprezo o muro de Jerusalém fendido. Pe misère, pe Miri ya Jerusalem ezali ya kokweya pe ya kobeba. E as suas portas queimadas a fogo. Pe bikuke nango ezali ya kozika na moto. Donc maloba oyo Néemi atunaki na bandeko o bautaki na Jerusalem. Oui. Pa nani. Abi boni bandeko nanga batikalaki ku. Amen. Nepe biso totunaka. Boni bandeko na biso na Congo. Boni bandeko na biso na Angola, na Europe, na États-Unis, na Amérique, tuki na Canada, boni kuna. Boni bandeko na biso na province intel. O kuna kutu mabala to situation to loba marate. Po eza catastrophe. Do bango kutu kuna do moko azotumba muninga. Bango kutukuna harmonie ezate to maloba ne sala ki bololo na mutema ya Néemi esa ki ebuka ki makolo ya Néemi do Néemi oka ki pasi wana lolengi pe ngai mama Jolina ivense makuto oka pasi wana tanto zo basango wana ke kuna mabala kutu bolo bakuba situation wana te do na mukili mabala ezate entre temps Nzambe mutasaki libala me bato mukili to lembi bazolo ke mabala ezate ezaka ba catastrophe yango moni ke to kota kananda kuna oya mwasi to kota nanda kuno papa to beti porte te to continue ozolanda biso na nzela ya Kongo mokristo ya Nzambe nda permettre parce que to boyi basango wana. Amen. Amen. No ezo sala biso pasi basango wana to boyi ke kuna kutu bazobomana. Donc Néemi alalaki na se abandi ko bondela pona libota na ye ya moso sa libota na ngai. Donc so tozo ya koloba no kolemba ngai te po to abana tata moto ba to abana Nzambe te. Amen. To abana tata moko. Donc na lingi yo yango moni nazo tika ona kokai ko sana moni eloko za priorité ngana to solola. To bongisa mabala na biso. Po to za exemple na génération o ezolanda biso na sima. Oui. Oui, tu as obligé à rebondir. Pourquoi? Ce que Néemi a regretté, c'est que l'État, oh, bateau, écoutez, il y a une captivité. Combien plus Nzambe est créateur, il y a bateau. Combien plus que Nzambe a passé na mabala, ce que ça a tembo la malamouté. Vous avez maman. Pour les institutions divines, Nzambe, les plus anciennes, il y a Bible. Pour Nzambe, il a mettre l'institution divine, il y a Libala. Vous avez maman. Donc ça veut dire que Moutou,
aza toza obligé ya kobongisa ya korestaurer ya koluka kosala effort ni toko kosala afin ke mabala eza malamu eza momoko nalobaka ntango nyonso mama nanga kozanga yango te pourquoi na balelo oso bacouple baza na sante malamu na bandako mama église ya nzambe mpe kozwa sante malamu et puis biso basala nzambe mpe tokozala na sante malamu ozwana mama pourquoi conflit kozala muke barapport kozala muke et puis bana bakokende classe na esengo na kosepela mpo mosoka amoni te ekola mwana ya salité papa komona yango mibaleleki malamu amen donc yango mo tozalaka toujours na posa ke mabala ezala na santé ya vitamine plus lolenge tolinga mabala ezala bien yango lundi passé toyaki koloba amour mpe harmonie amour mpe harmonie tozalaki na fin de l'année alors tolingi tolobaki amour tobaki harmonie pour la fin de l'année te mais toki ko rappeler bato esengi tozala na harmonie naki ko rappeler ya mwasi senge bolingo na biso ebota harmonie bolingo ya mwasi na papa esala harmonie tant batali oyambi fond nakaitisaki papa tete mama donc tokoma 1 1 plus 1 égale à 1 na bozambe na jeunesse nde boza mosambali boza égal 1 donc harmonie wana ezala harmonie wana ntango ekozala mpa na yo papa ya mwasi ekokomble bana na biso kati na ndako ekokomble baoyo baza na pembeni na biso ok tolobelaki yango amour mpe harmonie très important amour pe harmonie po esika harmonie eza esika amour eza baoyebi so te otali bobi te couple wana baza na bolingo et puis toloba lisu mama omoni na amour donc moto alukaka intérêt na za te bango mibale baluka intérêt moko ya commun amen ozoba mama siko pa ezala ke amour eza te ya omona badivergence otyango na kombo ya nani eza ya nani eza mpona nani donc mundu moto azoluka intérêt na ye oyo place amour eza intérêt ebanaka kaka eza ya libota na biso eza toya na 2 euro toya na 10 euro eza 10 euro na biso ya libota amen mama donc harmonie eza très important ezala mpo harmonie esalaka ke donc bozala bien mwasi na mobali mpo soki harmonie eza te na bato ya libanda moto akovisite bino akompane kaka na ndako na moni bina harmonie eza te yango tolobelaki yango bolingo mpe amour mpe harmonie c'est ça siko nayebi te mposa na biso eza tozwa batémoignage wana harmonie wana ezozala manifeste bolingo wana eza réciproque mpo ta mosusu moko kaka moto azomanifeste yango mais loko nyonso ezala bien so eza réciproque c'est ça kati na libala oyo ya bachrétien toyaka na sekele ya libala chrétienne donc na biso tobengani bana na nzambe na biso oyo tokoki kosala divorce te eza liloba nzambe te donc nde toza na libala toyebi ke nti yesu akozonga akaboli biso liwe ekaboli mais na volonté na biso non eza permis te yango mabala toyaka kolobela awa mabe eza badefi eza ezosala partie ya nature tozo kovivre siko biso babala ni fo tolinga tolonga yango amen tolonga badefi wana bitumba wana oyo ezomonisa na libala ndeti bokokabwana ndeti te biso totelemisa motu to bate biso tokolonga yango po biso te tolinga tobalana me nzambe na bonzambe na ye nde abimisaki ngai mwasi epai ya mobali doyebeke ngai nazosala parti ya nzoto na ye nazosala parti ya vi na ye alors ngai na ye fo tozala fo tolonga obstacle oyo etelemeli biso yango tolobelaki amour mpe harmonie lelo nzambe asali biso grâce po tolobela des affiches familiales nous tempo moderne. Donc, dès que tu as la thème la biche ezali, lelo otozolobela défi de la famille kati na mabota. Olobi on a français ou bien on a lingala. OK. Donc na lingala to lobango ezali bitumba oyezomoni sama na ba famille na mokolo na tango ya lelo. Na tango ya lelo. Donc bitumba oyezomoni sama kati na famille na tango na lelo. Neni to longa bitumba wana. Ni to sala po ete tozala ba victorieux likolo ya ba défi nyonso wana ya ta o tozala ngona niveau ya famille. Ya lidi manzo benga ya moko yebiseke ndeni to koyiko sala po to longa ba défi bitumba oyo ezo monisa malelo kati na mabala kati na ba famille. Oui. Oyebi na oloba famille eza nini po tozana topesi teme na biso défi no bitumba kati na famille moderne. Oui. Famille eza nini? Famille eza union famille eza union mwasi na mobali eza union ya batu tanto che mwasi na mobali oui po tolobela sekele ya libala famille eza union ya batu na portugais na koloba ngo facile
La famille est un conjoint de psowash. Donc eza lisanga ya bato mibale La socialisation na kati na mokili. biologique ou adoptive. Bon, comment ça la biologique ou adopté? Donc tout ce monde la famille est salami. Oui. Donc lisanga mo ya bato comme biologique ou bien adoptive. Oui. Mais quand on s'engage c'est un que Et ça les familles. Il y a papa na ngaza maman na n'importe adoption ou pas. Oui. Mais na bika papa na ngaza leki na ngaza yana. Donc ça les familles. Sikoyo na kati ya famille wa tolobi tomoni ba défi ba défi eza nini eza bitumba donc komeka ma o ezo ya etala soki singa ngo ko kata na ba bo fali bya bobi me mikaratano e wuti wapi problème e wuti wapi jawa ba problème wana ba mikaratano wana yango benga misikoyo ba défi oyo ke couple to famille fo elonga yango sikoyo ba défi yango surtout na moment la biso e comme Android eso kende rapide donc na système moko sans contrôle moi famille et ko kozanga équilibre pour ba défi ezo ya na vitesse mais ce que sengo na ba couple chrétien pour ba couple chrétien et bengami déjà la victoire pour elonga ba défi oyo olalinga maman bien sûr papa bengami la victoire mais poto za la victoire là et senga ke na ba couple chrétien na famille auto ba famille chrétienne on va so former couple ba comprendre ba principe ya nzambe kati na famille ba principe ya nzambe kati na libala nde wala to kolonga olobelo kamala mama na répéta oko loba ke nzambe apambola biso na songa pambola te alors peut-être apambola biso à partir de ba principe na ye tant de respecter ba principe ya famille chrétienne en tout cas définir ce qu'il y a. Ça veut dire le bon nzambe ozanini ekomonisa pour nzambe pa na échec ezalaka. Amen. Mais to tambola kala ba principe bible bible tous eleki sacrifice. Amen. Et tam suyo se sacrifier ya moi si la libala na yo. Mais est-ce que to ça ba principe ya libala to ça ba principe ya famille. Amen. Poto kwa kolonga ba défi au Android ezo ela biso. Amen. Omoni parce que to lo baboye katina libala katina famille liboso eza papa papa azala première position. Amen. Dans le bon en portugais, ou pas estar sempre no primeiro nível. Oui, papa à premier niveau, mutali bosso, loi liboso, mutali bosso. Com as différentes fonctions. Et puis là, différentes fonctions au papa koko sala. Donc on est à papa. Voilà papa. Pour papa ausani a gérer maman. Oui. A gérer ndaku, a gérer bana. A gérer bana. Omoni. Donc papa ka yemoko. Donc la fonction on a azo sala. Oui. Pour ceux qui le long muiba kotina ndaku, so ka papa et si ndaku. Aïe maman c'est de fête. D'autant mibi ba yaka so ba koti ba suka papa et sili. De l'ingolo ba ke papa za la première position. Te ya mo si comment on m'a bêté. Même au sala ko zo ka million, mais papa za la première. Papa première position. Yo be papa o bazo pe sa première position linga o la seke yo za papa. Donc autorité que papa autoritaire non papa oso comprendre que non rôle nangai ezabou. OK. Ya bibi je donne mut fa comme papa fa comprendre que rôle nanga ezabou. Ya mo so ko zo no ba million mais ba que katina couple katina ba première position eza papa. Yo be papa ko linga toza papa olangwa kama sanga bakuti na nzela. Oui. Oza papa ozo bima na hotel bana no même bazo ba ke papa biso bima na hotel na mwasi moko respect pour papa ezala. Et puis bana nguti ba abimi na hotel ozo mona ana ajabara na ye parallèle. Eza kitoko te. Donc wana ezo sala moi malamu te, ezo sala malamu te. Donc mobali o me feliz. Donc muto le sengo le sengo et à quel qui désire à sua famille à la première position. Oyo atiaka famille na première position. Donc azo dessiner azala kolala mais a dessiner famille na première position. Oui, liboso mwasi na ye après banane balandi. Azala na pongi mais na kaya pongi ngwa dessiner famille na ye na première position. Oui, azo ba ke ndeza bo mwasi na nga eloko bozo manquer. Amen. Mwasi na nga il fallait asala boye akoyi ko sala on te pongai nanu na koyi ko libérer mbongo te za na posa mbongo pour mwasi na nga sala likambo. Donc bana na ngai bazana niveau de fona sala donc azala kolala mais azo dessiner famille azo pesa ba azo mituna pe azo pesa ba réponse yemo kati na moto donc aza placé la première position mais aza pe responsable mbala moko donc tongo etana no teme yena penser na ebike en tout cas fona sala boye na zongisa boye donc azo bundesa na ba défi o etelemi contre la famille. Amen. Pour ba défi etelema. Oui. Donc défi me telemi ke bo kende fête mo samedi défi mo etelemi mama abina okende te soki liputa anezate et do etelemi soko papa fo yeba na rolonga likambo ndenge
olonga ngo bien tant dialogue eza bien. OK. Ozo comprendre que na minute yo na za la position à faiblesse pour quoi ko somba eloko na mama lingi. Mais étant que mobali, étant que na yebi rôle na ngai nde na koyi ko sala yango. Do fona benga mama to solola. Do foto longa défi oyo. Ya to bi que faut yeba ba principe pour longa défi wana. Donc c'est ça les premiers instants que pour le solola. Mama bete na cette na place ezake mutu muso ebo sola bien. Tepsika baba na sengi non. Yo bien bien na mbongo te. Muzo compliquer ngana so melamba wana. Eza défi mais ozo sola te ozo loba. Parce que faut yeba ndeko solola. Wala ni mama. Faut oyeba ko solola par rapport ya situation et se présenter na moment wana na minute wana selon bozu oyo zanango oyo se présenter. Oyebo solande mama bi fait wana na okende te lelo to asu les 5 pour faire ça ça suya mo sanga 300 €. Si quoi yo bi que faut foutre 300 € mo pour na moi na classe. Pour ça défi de Jésus. Il y a famille. Bo bi que faut to résoudre le cambo na ndako soit tu facture moko eza wana. Mais maman lobi na OK fait wana te soki na sale loko wana te. Yo poko lo bateka so OK te o fai na yo. Est-ce que yo moi sale boso? Soko mona na fête yango tete. Oui boso la te. Ya za moi sale boso te maza moi sa suka pa na yo. Na sepela ko pour na za moi sa suka pe evangeliste. C'est pour ça zaki ya liboso ya mi ba lem soupe ya mi sa to alinga oza. Mais ce que comme na za suka et donc la sepelaka. Amen. Ça moi ça souka pa na yo. Amen. Alors comment ça moi ça souka? Yeba ko tendre ye. Amen. Devant été photo solo. Oui. Au moni na ngapela sepela ki ola te lamba wana. Amen. Ngapela ko sepela na mono na suki wana. Mais citation tozala. Soki to futi mbongo te mwana azana problème. Ata mama za makanisi mabeve mande bolobi vimana. Mama okitate. Omoni soki na sali bo ete mwana azana problème. Jusqu'au ko bateka mo soki na futi mbongo la te soki voyage wana na okende ni voyage wana le ki mwasi na ote. Voyage ko rapporter yango. Oui. Mais sentiment na yo na mwasi no ko rapporter. Intimité na mwasi no ko rapporter. Jamais. Okoki ko négliger bolingo te. Yango to bi ba défi o etelemi. Lo lenge ni to koki ko longa ba défi o ezo na Android o ezo la na vitesse. Faut te ba ko solo là. Tant on convaincre maman bongo. Au moins que yo o jouer rôle na yo. Amen. Amen. Soit yo solo li bien maman on dit facilement, paisible bien. Yo o jouer rôle na yo. Et puis mutu la mutu azana rôle na ye. Poto longa ba défi on oyeba ke mutu la mutu azana rôle na ye. Amen. Donc papa on a rôle na yo. Yo faut ba ke te ngala on sa ndenge nini. Likambo etele melinga siko na sande na benga yaya te na benga yate. Na benga te na benga mama te. Et ça défi etele melo tant que papa. Amen. Siko rôle no ezani. Faut longa yango. Yango moni mama lelo o ba couple mingi o mona ba panza na bango pe. Moyo tu na problème il y a problème moko papa il fallait zanika na maîtrise. Amen. Ba solo la. Koloba te mingi balobaka zo tuna ko solo la. Ba solo la kité. Mais lelo mo surtout qui sagesse wana ko solo la. Nde lelo tonga to za niveau to zate. OK. Yango siko fo oyebaka ko kima ba offerte mususu ba offre mususu. Ba offre mususu. Biso ba couple. OK. Ba marié. To ba ko kima ba offre. Donc ba offerte mususu. Donc ba offre ne se ba offre aux autres. Te et ko se présenter na minute oyo. Yo bi ke ngana 19h fona bimana ma joli. Siko offre moi mon tamina 18h 17h. Obi ke ko baby sa harmonie na biso. Donc faut boya yango ponga fona na mwasi na pour la mone comme défi. OK. Donc on peut donner des exemples. Moi ça mba yo quand déjà ke ba robima ba ke ta KFC libanda. Et ça une édita ami moko ya Barcelone beta na 16h na ko zoto ke la match. Mobali pe c'est nué na yaka bibo toka na biso kaka. Akati ya biso mama ngana bimi. A baby harmonie. O baby harmonie. Donc okoki ko longa défi wana te. Oui to bi ba défi on les Android tane na. Et na vitesse moko. Bien, mais il y a na vitesse moko boy. Te yo faut o longa ba défi wana. Amen. Bon ça il y a programme ya voyage bo somba ba billet. Mais likamo boy se présenter. O TV maza pire ngai. Do fona longola mbongo wana la somba boy te e baby. Te. Do yo yeba ko longa yango ko baby sa yaya. Papa na ngai e ko baby sa. Do lingi ni to ko longa ba défi wana. Do faut ko kima ba offerte mususu, offre mususu. Oui mais non. Sala ba pesi ngai so na sala boy te lelo samedi ngana o sala te. On a beja na uzana famille na ndako na ova lelo na ndako. Na mwasi na ba overtime. Chiko biloko ya ngo zo boma su mama. Ezo boma do ba yoka na bango bien que ninga za boya tuka lelo to sala jantara do dîner to la plus sur place moko. Ozana mama. Et puis to ya ba paya. Mais si bitima 6 années 17h
overtime moko ebimi ozomona mama eza mpe défi ya famille eza défi mpo boyokanaki déjà avokele mosala mais bazopona na bango mpe bato mais sikoyo tellement tro mbongo nakokata mosala te nala mposa mbongo yango mais donc achange programme ayaki nango ozona mama mpo ayoka mbongo wana bato na bango mpe nani alingi otikala ya pato mwene mosapi azalaki déjà na omeka bebisa harmonie bapaya baye mamlo esa bongo papa basile belati 21h abeti na 3h na ya likolo donc achange mbongo na déjà badefi moko ya kobongisaka omoi neti tokopase le 25 na le premier eza badefi naturel donc likambo wana ntango tokoma à partir ba le 15 ba le 20 décembre donc ndako émission ezanga kimia koswana ekomi ngafonaka voyage na bana ngafona asala boye oui eza bien mais le 25 na le premier ezaka mokolo moko moko le 25 eleki tokoti le 26 le premier eleki tokoti les deux mais vie ezo continuer tout ti soki nzamba azwi biso pema alors ce que biso foto ba kolonga le 25 na le premier tokoki kolinga te ke et troubler biso le club ce scandale pour ça ka mokolo moko to le 25 eza mokolo moko to fêter le premier mais vie ezo continuer au moins ata prema ka mongo na ba jine ke tia la ba loko tia la ka doki ba mongo ko sala des semaines à lamba na été biso ba couple photo yeba kolonga yango que le 25 le 1er décembre il y a Sylvie de fona la takaka kanga lopango non ça défi le 25 ningo lati angote c'est que le premier au latango c'est oui c'est possible le 25 c'est que le premier au so so mango le premier te nzambe na azui pe maté donc il tozo comme ça parce que toi na pema c'est que le 10 février bien le 10 janvier na ko latango déjà défi moi le tchap sur la bambrouillement mais le 25 ça me comment le premier ça me comment mais biso toi na longue vie au continue ça défi moi ezo se présenter pour le klanga mobulu pour ça nzambe ezo la presse amen amen ba kolonga ba défi wana amen ça la case moko aji oui ekoka to ko partager yango na mukolo yango au moins petit kali nango pour ça défi mai pezali mais surtout to zaka kana 10 €. Surtout bito sili sango bo lobi na tongo pour le 27 ans le 5 janvier pesa c'est ça. Papa on a pantalon à cicater mais sokola o wana yakala. Jini wana repasser en toke église toke fête. Na fête baza na posa na biso. Na invité ba na posa na biso. Ba la posa te ba tala habillement na. Non. Oui, mon toit qu'on valorise, c'est pour la mon toit nga respect par rapport à la présence dans les painaillés. Mais tu que nabilamba nga la lati. Et ça c'est nga la zipinzo to na ebo lumbuti. Donc na ko se présenter na respecter tes invitations pesenga. Yango na yo c'est pela la présence nanga. Kota la te ke bilamba. Tant ba bilamba yango sa biso to ko kolonga ba défi wana te. Ce que défi de la côté papa, moi défi musuni, toi tu papa ça la libanda. Hein maman. Pendant toute l'année, papa ça la libanda, ça la libanda États-Unis supposons. Ce que au moins des dates autopécie. Ce que des dates pendant une année, papa ça le programme mon côté, quand ça la famille le 25 ou ça la famille le premier. C'est possible que ça le 25 mais il le premier. Mais là tous les deux dates a été. Au moins ça va défi moi ya kobongi ça ba biloko na pourquoi et blessa rapport et ça s'appelle harmonie. Moi, papa Kenda, le 25, tout le monde était, le premier paix a été ça fait une année. D'autant que tout ça là, tout ça, non, tout ça, date, moi, ben, date ya famille, le 25. Donc, il faut que ticket, na luka moi date, on a la wapi, na ça, moi, ça défi à famille, tu parles sur la famille. Et ça, va quand même, et ça, on tient trouble, les gens, va couple, oh, tout ça, mona, tout ça, négligé, yango. Ah, ça, on a problème, tel, bongo, balé, on a pas on a Tesco. Oh, c'est pas ça. Bah, on a posé là, même matin, la date, on a Mukolomoko. Amen. Mais ce que papa, moi, a négligé, na yanga bien, ça, un problème, té. Tant que papa, c'est un problème, té, parce que papa n'a compris, té, tant que mon canal Josué, 24-15, parce que, tous le blabla défi familial. Oui. Na moment, na temps au moderne, tous en yango. Ce que ne papa Toloba, papa Kenda voyage, azoyate, to comme na date au bala sepela, baza na ba parents, baza ba cadeau, papa yete, ozaki le 25, to comme le premier bala ba sepela, maman ba sepela to kende restaurer ce hôtel na papa oyete, ce que tu comprends papa moko a comprendre qui ko valoriser famille na ye. To lobi ah nini, ça rôle ya papa, tant oza ko la lo se ba ke, elo ni zo zanga pa ya moi. C'est ça. Pour ni azane sengote, ni zanga pa ya bana, donc rôle ya papa. Siko papa moko kati na Bible pe a comprendre ki yango. Ya tanga na mokana ya Josué. Ndeko zo na biso benga biso ndeko moko. Tinga le mo message invité ndeko moko akota na ligne. To tanga na mokana ya Josué. Josué chapitre 24 verset 15. Verset 15.
Porém, se vos aparece mal aos vossos olhos, abi awa Josué mtazoloba soki bokomona yango mabe na miso na bino servir ao Senhor, kosalela Nzambe. escolhei hoje a quem servirai. Nalingi vraiment lelo bopona nani oyo bino bolingi kosalela. Oui, makambo so évangéliste eluka te ke oluka tan ofuna kanisa o nini. Ah, Josué alobi nini. Nalingi lelo. Donc na présent nalingi sikoyo. Oui, c'est ça. Donc nalingi te ke après. Donc sikoyo ya tozwa décision. Oui. Toza famille. Ça défi hein. Ça défi mon samaki. Défi mon samaki. Batu oyo Josué zoloba ba banda na bango. Donc ti bazo bunda bituma ti Moïse azotambola na bango. Azala bango. Mais comme c'est comment défi se présenter. OK. Comme ça se présenter pas na au papa. Amen. Na musala na ba voyage siko kutami. Em sur la kati ya famille na yo babi ke lelo pe o fêter na biso. OK, fêter na mwasi na ote. Ba camarade pe babi aboni pe mwasi pa monela oboy. Oza mozo kantaka o kenete za défi. Défi. Mon sama pas Josué. Mais azu de se makambo so ko la te ko kantate. Dans l'air Rwanda. Moi je suis accompagné to bana na bino to na biso to sepela. Mais makambo ça masiko yo, nga za responsable la famille nanga. Donc faut la décision moi on n'a pas la famille nanga. Amen. Yango na zu alobi ke escolier hoje. Abibo pona lelo. Lelo lobité. Et ça makambo so même comme 3 heures. Obi nga pina za boy maman autant ça parle la cause la problème. Donc comprenant Nzambe tinangola na kandata. Donc on a la problème va ça salaki à 3 heures. On a zo prier non tiko si sinon prier. Mais faut na vandi so na lobate moi likambo eza boy. Donc faut to bongisa ngo lelo po lobi eza Nzambe. To bongisa lelo po to tala lobi. Po so na bombi likambo lelo et kende lobi. Donc c'est que to ko longa défi on te bota misisa. Amen. Alors na rozelo prier na yo. La muka ato sola pour na za problème boy. Voilà muteme za kozaka maka. Tu comprends Nzambe. Mais yo sala ki yango. Est-ce qu'il faut ebisa ngo sala ki ngo bana ndeni? Po so ngala lelo on a sala ba question ba sous question. Mais est-ce que tant yo na la musi yo ngabike papa na za posa. Na ibalika mone sama ibo ndeni. Obeteli kamo fa eto sala ngo to sala yango te pona nini. Tant to solo là. Et si na comprendre nga. Amen. Yango ya mo siko là na problème te. Papa on a na problème te. Amen. O bando kanisa ezo peso ba question na ba sous question, le diable a visité yo. On les a nengi ezalela quitter. Mais manque ya dialogue, manque ya consultation. Et ko sala ke ozo ba réponse na ba sous question oyo eza bongote. Yango na ko solo la eza malamu. Mais ko yeba ko solo pour na moment nini. Tona bela ka mama. Kosoleza malamu ko ba kosolola et puis na moment ni puis na esika nini. C'est pas ko informer. Non. OK, évangéliste ngande na yoka ki osalbo alors nga pesi ko na saliboy. Yo lo sololité o informer siko ya osani. OK, yo moni ko fo sabo sala bongo. Po yo informer nga ke o moni ke falo sala bongo. Na couple ba mona te ke fana sala bongo. Na couple za ke tali ka mwa ndengeza. Malamu to sala ndenge nini. Nga na moni to sabo yo moni ndenge nini. Moni te to sangisi. To sangisi makanisi. Est-ce que to tala wapi o ko za bien poto ko atteindre positif na likambo yango. Ezali mutazo ya la bien na kata couple no voyager lobi. Ça la bon voyage. Mais so nga linga bongo te. Yo papa so mo se li obiye ke na voyager lobi ça bon voyage. Te o kende te. Yo so papa te. O kende te. Un papa responsable o kende te. Ya mosi ko silikate. Mais moi si katina libala, moi si ozo to bazibanga Nzambe, te ko sala likambo na. Jamais. Comment te na zo kotla ba papa mikolo ba ya ba si ba otombo klanga. Na okotla ba papa. Menga linga ka to zala basi oyo to bota Yesu to mona kili sekwa basi to kenena ba femme sage, ba femme sage. To basi wana ba bike une femme sage ba. Loko ba maman la biso li dimanzo. Dona linga to za paso et pas papa Gilles. Donc ko ma bien yo mo côté. Amen. Boso la papa. Mama mikolo na moni aza bien. Papa mikolo amona za bien te ndeko na moni mikolo aza bien te na ebite soki programme za ne pona kende na mona ba papa pe foza muté mabe makasi pourtant biso ba eto lingani famille na ngeza yo soko to comprendre que na famille na nga problème moko ezo ko s'imposer na posa na assister papa pe fotika là ba maman bibishi bojo hein donc yo moi si ba ça ba programme bongo te ya moi si au sommet déjà bien na que France lobby non papa ko tika te. Tiens la saga poubelle. Non, ça bien te. Oko kende bongo te, faut bo sola boyeba. Siko ato koti na Josué, to zo na Josué. Alobi escolier hoje a quem serviais. Oui. Ai bo pona lelo bilo bolingo salela.
se os deuses que serviram os vossos pais soki banzambe oyo batata na bino basala na ngambo mosusu po batata na biso bakoko na biso bakala batata na biso basala mpe banzambe na bango ya bacroyance abike nga tata na ngai abetelanga makolo alobaki ata nasali boye bakolonga nga te po eza na bacouple mingi ya mama mwasi akati na libala mazozo exemple ya mama na ye mama na nga kutu papa aza koloba te mama na nga so papa na ngai akolobela oko te akovanda wana donc azozwa donc makambo wana ya kala oyo mama asalaki aza koplante ngo neta bango ya sika zopa mama mobali mosusu pe peut-être bena bapapa mana tokoyota bamama te obe bizoba yo papa nazomona azoniata mama pe azoniata mama nde baniata binaka seka fufuti donc azozwa makambo wana azoyela ngo na kati ya sika ok eza yango te ezaki ya mabe il faut pas komélange okota nango wana babi 1 plus 1 ezaga égale à 1 est-ce que mutu mova olinga ozwa chicote obeta nzoto na yo so ozo comprendre que mwasi na nga balongola epa na nga obete po bokosola parce que mutu nyonso na mokili asaka erreur mutu asala erreur te soso okoti na cercle osala so erreur te obouge te tant que tozopema osala erreur ata kolobo ya pamba osala toujours erreur alors mwasi no asala erreur mobali no asala erreur poni okondane te tona okondane ote me tosola tobongisa po ntango okorige ngai nayoki mabe eza soko bokoyoka me ntango bakorige oyoki lobi osala yango te amen sikoyo Josué azwi décision abi bien bosalela banzambe batata na bino basalelaki ou bien topona a continuer na sala obi maizeo abi mengai yami ya kaza na ndako na ngai serviremos ao Senhor biso tokosalela nzambe edo moni famille otozolo ya mwana abike ngana libota na donc soki bacamarade babike le 25 le premier bango bakefete na boîte mais yo na mama boyokanaki ke boke première position défi ya famille na yo ntango osi okumisa nzambe boya na ndako bientôt boke na couple oyo bose familiarisa bofete ensemble yango première position papa na nga fo salela amen amen donc décision wana devant famille na yo devant bami na yo kengana libota na nga liboto tozolobleza mwasi na yo bana na yo donc tolobaki famille eza biologique ou adoptive amen mwasi na yo na bana na yo donc papa yo za gérant na bango yo za yo mtozo gérer libota na yo amen okoloba te ke bon ndenge famille na nga babike biso so na batata leki na bakoko foto sangana esika moko mais yo na mwasi no bosola nini c'est ça comment maman ngala ba petite sœur ngala ba neveu baba photo sangana esika moko te yo na mwasi no bosola kini je suis bingana libota nanga ya papi chodo yo na belle sœur na biso wana emsusu azana no ya obomba metro yeba donc omoni ya ngwana de famille na yo amen donc ngai na libota nanga do photo longa défi oyo na libota nanga photo sepela ensemble amen moi c'est nanga photo voyager ensemble amen c'est comme mobali moi si alinga toujours mobali a pesa obi kenga na nsoma batike et ça devoir na yo soma batike devoir na yo papa faut soma batike kenga na nsoma batike tokokende mama pe comme alingi mobali na yebi ke mbongo na ngai nde na sala keza yanga te meza ya biso papa nde osoma batike ta auto ko dépenser na kolia yango yango na moni mama un papa responsable fera toujours tout près de sa famille. Amen. Au moment où la place a besoin je sois à la guité. Mutubusu n'a pas de décision wana. Na place où est-ce que je sois au de décision. Vous comprenez comment? Donc même temps que tu sors la bisoza papa yo ça na yo. Mais faut yo attendre nous que non na zo ça les na tango moko. En tout cas il faut faire attention na la famille na ngai. Oui. Faut faire la présence la famille na ngai. Faut na yeba ni désolé na famille na ngai. Mais ce que tu as beaucoup d'états absentés. Et ça, la a décision. Décision, peut-être que vous avez madame Moutepo. Maman, au moins, ma famille, ils ont exposé à des défis. Amen. Où est-ce qu'il y a des défis? Parce que vous avez dit que ce que vous n'avez pas à la quitter. Bana pe ba s'incliner côté moi c'est pas s'incliner. Pour ba défi ça grave ya ngwana. Ba défi monsieur ça do yo mona ye pire yo. Moi la maman la moi la papa la oui. Mais pire yo ya moi c'est papa ça kabino mbale moi c'est na mobile. Yo reste un message à papa ngo. Maman yo zo le ba ça nengo yo sala côté kuna. Bon na moni moi na pas comme ba 25 ans ko décider na ye. Omoni ke siko muninga na oyo tikeli ndaku aya ko zwa famille akenda kana bango aya ko zwa mama asale saka ba kusa zwa bana lobita ngo yo ke scandale. Omoto ko ko longa défi wana te. T'es bien tout ça va la posa ba tu ba aider. Eza bien mais yo papa ça responsabilité na yo. Je sais à mon akiango atali ke baningo to sala bango tang mulai. Et puis dans nzela la bango na komi pe siko na komi. Comme c'est ça mais la bango kombo na ngai pe comme na niveau et comme mais famille na ngeza première position. Donc à partir siko nga fona zo décision. Amen. Pour défi moi comme ki wana.
bakolo ba même na Josué na kanisi selon ngai ke na soki okeka na ndaku na yo biso pe na otokabwana wala mo luka baturo muso sala na bango non mais c'est qu'il faut défendre de moment na ndenge kolonga ba défi à famille deux na ba famille mususu o eza kozaki na bango attaché mais à cause pour olonga ba défi à famille faut se détacher na bango donc il faut ça na auto défense OK na portugais à bongo donc toza capable de se détacher na ba famille mususu pour se détacher pour olonga défi à défendre libota OK olonga défi wana deux années de famille mo destiné à te ressemble na biso lisusu te to tso ma kon église moko te mais boza ba meilleur ami boza ba meilleur ami serviteur ba nzambe baza ba escroc to bien mas toza raison na ovu donc banda lelo kutu nazo ke sa mère d'auto bosa na makambo wana nazo la vidéo na bango tala la va la ba serviteur escroc faut bazala oui vraiment faut bazala eza défi à mokili amen bazo sala partie ya défi à mokili boso bango bazate to ba vrai te non Nzamba sama mno su DD mais so serviteur escroc azate fazala si on yone sala foro d'activer ba nani baza ya vrai ba dollar pe fois ezalite $1 à $4 ezali polo so baloba nini te botika ouais ezalo botika kola nango do ya fofo ezala po ya bien pe ezala oto pikola ngo nyoso bite tika ngwana oui faut bazala biso libonde na biso zaka nzamba kuta na bango mais faut bazala pour to détiver ya vrai c'est ça. Mais Joshua comprenait que bien groupe la table la donc il faudrait se détacher que bango bazano na banzambe wana na comprendre que bango bazano que mama na ngakutu azaki na suki na katula kiadi na enga kuna kozwa mbongo te wana za azali kutu mutu mote balaki 3 na tata mo za kofana na nzela delvo muso za kofana kuna makamita musuna lukando ya mo so muni siko que respect na nzoto na yo ezati c'est ça ya ngona papa donc na ba défi à famille maman donc soko moni mutu donc ya to bi foko yeba kokima ba offre mususu. Ah, on y a tiens aussi comme maman. OK, ben très bien. Donc bah offre mususu. Foko yango. Oh, mais ça donc biso so maman papa ba oyate. O mais ça les 25. Ngana ovana bana na famille, na ovana libota na famille. So offre moi zo yake non. Et ça ba maman ba okene kuna ba vanda bango na bango kaka. Non. Et ba bien moziki moko boya e ba maman. Oui, tout ça. Et ça offre hein? Et ça offre quoi? Et puis la proposition maman, et ça on fait les petits on mbongo. Biloko ya moto. Moni, kuna balia biloko so moto, mozika ba poisson moto ba kamunde. Oh, tout ya moto. Que va salaire va roche bongo hein? Na bila ngati ke diable mutasala mais diable ça la méthode pour gagner biso. To bi Android. Mo bloso to bi ba chauffeur ngo e mo za gumo kote na. Papa la kapitchen. Moni, e za gumo kote. Oui, to ça ba défi. Aujourd'hui que ba faux serviteur baza, mais to ça na parole encouragement chaque lundi na 19h. Oui. Et ça défi papa Alpha. Oui, défi quoi? Pour un roi, ce que va taximen bazo kota lanzela. Mais maman, à sa servante de Dieu, a zo sa parole encouragement et pas langai pas ya moi c'est pas papa oza akolemba. Ce que papa Alpha que maman autant c'est donc ngafona kende pour un roi veut me pesaka. Mais voilà ce que ça défi. Maman beta libaku. Alors ce que papa fa longa défi la batenga na kende kaka après 19h gloire à Dieu comme mo Christ sala ngo. Oui. Pour ton la parole encouragement, c'est papa za kawana ça. Amen. 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 Et ça va offre. Et ça va offre. Un taxi et so pesa. Zo pesa. Ce qu'on offre à la fois boya ngobité maman à sa servante fa aller ça va. Allez ça va ensemble. Donc on fait la salle bosso musala wa. C'est ça. Et puis à partir de ça on luka harmonie. Oui. Zomani. Baila oti, basa le tia 29. Oui, pourtant aussi sa maman moi na fouté mbongo za mbongo za kayanga. Mais tu la pesa papa cadeau au bossa na. Omoni. Te papa faut ça là. Pesa amen ndeko langa pesa amen. Benga son de komoko, yebsa de komoko hein. Tangu ifwe na za tu, atika 20 minutes pour to silisa. Yango moni tamso benga ngende omona mo bosolene na France. Oza mateya benga ye, tamso ko za défiter mo na couple. Pour omoni ba défi so to zongo bien te na kati ma famille na biso maman. Tozo exposer famille vers le diable. Oui. Vous savez maman. Donc faut qu'on a décision, na tango za convenable et puis qu'on a décision et longo na ba principe ya Nzambe. Quand ba principe ya Nzambe ne papa bipo, tamsu tozo baby sama bana biso parce que tozo zoa ba défi en légère, ale ebot pe misisa. OK. Tozo mo neti libala ne sali 10 ans, sali 15 ans, ba on devant baza couple bien non. Ça va marier te pour bon. Et te que comme on a bango 10 ans, 20 ans de ba baza na harmonie bien. On ba on de baza couple moko valoriser. Non. Non. Eza bongote. Tamsu bango bazo la ta masque moko obiso na libanda tozo mona. Amen. Moni. Moi je rappelle maman, tu ming bakanisa tu bubala na comme les années oh, tu sali 20 ans. Ce que tout na yé vraiment est-ce que 20 ans les sengo ou ya passé. So mano yé biso maman teli bona litama.
pour libala oyo pour tcha le bon alitama te libala o mon ba koza bona une année 2 ans mais tango bazoko se complémentarité bazo sala posa o eza mutwa eza kutu plus que ça 20 ans posa eza bazo sangisa makanisi na bango baza ko s'harmoniser na idée na pensée na spiritualité bazo tambola na bomoko Nzambe na ba principe ya libala par rapport ya ba o baza 10 ans 20 ans na kati bangwa suma donc ba potana na bona chambre mais tamba bima la salon ba bimi biso tozo ebate bino bo mona bango 20 ans 10 ans te libala les abongote libala ezake mobile nanga azana niveau ya classe wana te mobile nanga akomane esika wana te mais aza choix pour nanga amen omoni aza choix pour nanga do aza qualité na ngai amen do libala eza bongo donc ozoko oyebi ko défendre mobile no par rapport à qualité oyo mona ka par mobile no ozoko défendre moi sina yo par rapport à qualité libote ko ko ke moi si wana to lingi ete mais ozoko à partir ya moi si wana nde yo koma ozali no yeba ko défendre moi sina yo dans un niveau à classe on a été bino bozo monela ye mais à qualité oh lelo soki bino libota nanga boza boyete pour la moi si wana papa faut ba ko défendre ya moi ya ngona moni mama tout ça pas papa biso wa papa to ça ma plus responsable pour moni eza ba décision mingi hein oui c'est prendre la famille ba défi donc ba bikata mingi bima na kata famille batu nyonso za la bana batu na regard pa ya papa atota papa soka oloba nini tota papa soka osala nini tota papa soka oloba to sala nini ozo ba mama mais ce que soki yo papa o pa misu ya famille za lancer oza vraiment pas responsable à prendre une bonne décision donc ya moni pa ba shit ezo la makasi ya ngona ya moni siko ba shit ezo zala au moins tozo lula bana msunga na sepela ya moi si papa na komo Nzambe na sepelaka tano ka bana ba 6 classe balati ya ba robe wana esala nga vraiment esengo makasi vraiment siko pour bana na biso ba koma na niveau wana bible bibana baza ba flèche pour bana ba koma na niveau wana papa ya moi si faut boye ba kolonga ba défi wana ba sentiment o ba divers c'est ça o ezo tcha ba trouble ba voyage comme on a non programmé non proclamé non c'est ça la bénéfice mon côté et ça là que bana biso ba atteindre niveau anate ce que lobby oya comme jaloux na parent wana o aboyi mwana na ye asala amitié na mwana na yo mais oui ça la raison pour niveau ya mwana wana na niveau ya mwana na yo et simbate match te ezala oya bien na mabe ko tchango sika moko te mwana na za niveau moko aza distingué siko akosala amitié ndeni na mwana oyo na ba era poko azala ba cabaret mama azo kanta ke ko teka bisika ngai mama ya aja boye na ko teka na ko luka vi mwana pe akende sika wana mama oyo na ajo ba 6 classe bazala ba université bazala ba bazala ba docteur bazala soki ba pilote bazala ba ingénieur ya ba domaine belé pourquoi pas ba président ba ministre siko akene ko se familiariser na bana o bazoteka na ba restaurant na ba réfectoire lokola ngai mama obi eza facile hein eza facile on peut exemple moko typique de la kata ba défi à famille pe donc papa ça peut responsable makasi ya koboka miso pa ya bana ko yeba mwana nga atambulaka na nani mwana nga za camarade na nani na ko s'expliquer mwana mozo sala living set obi bana basa ba living set na tango mama même bana université baza busy na ba kotanga tanga et tout cela mais ce que mwana ona baza age mwana moko mais mwana ngo ateka na McDonald's akata les classes sala désert na tongo et ça m'a bête désert hein maman mais tu vois par rapport à âge mwana wana bota mine pe na poto vous avez maman attends en Afrique ça la ajo que ça accès à classe pour la porte Afrique sur roba que non papa ça ngi mo classe mais na roba na bazotanga ofele vous avez maman mais ce que yo papa était allé à bino au pédale défi pour la famille mais moi na kamina moi comment vous entendez pour ce que yo ndenge za moi moi pesa alimentation ezate donc yo ça des heures à tongo au na McDonald's automatiquement ça défi pour la famille et ça te ko séparer bango mais faut ça moi na que non linga s'attacher na muto pas à niveau là yo on va vraiment séparer OK très bien on va séparer il y a une séparation musu se coûte absolument cher mais c'est important que ça lango na ta moment mon favorable et que ça malamu mingi je suis ça qui on pose qui est facilité pas maman non mais la kina batwana décision wana malamoko pardon au moins que ba parents na ba boyi poni tela mono akomi na niveau ya likolo na mono azala niveau ya C alingi pete ba parents pe ba tchala bango kata kenda classe kenda te respect na bango ça différent il y différent respect ça différent mais collègue to kenda ki a présentation mona parents ko na sepela mingi bana biso ba jeune moko ingénieur moko
donc kitoko bana ba se présenter toke to meliji donc et c'est on a biso ya jite mais c'est on a biso ya bana na biso ya niveau wana niveau ya classe niveau ya mayele niveau ya sagesse bayebi nzambe très important très important kitoko mingi vraiment to sepela mingi alors tout ça la pose à biso ba parents to longa ba défi wana oya ba désordre ba sentiment mo boye ezanga ba sens ba fête mo bomo ezanga sens yo papa oza na posa olonga défi bi bon na sombelo na biso mo en Afrique pombongo na maboko monsieur ko ciel muka tikala sombelo ko nde bana bazotanga tanto koma na université papa abi ke classe na poto ezo fele mais tant bana ba koma na ba niveau université ba so felete alors papa sombelo ko moko boyoka na mama bo sombi pona bobomba mbongo tant bana biso ba koma na posa mbongo to futa na test oteka yo papa ke na ba bisika oke sombelo ke sala ba buzoba monte que olongi défi wana te jamais misu babi ke koza la femme seule eza bien heureusement bon belé mais lilobo nzamba lobi habito longwa te to baksa te bimi balé eleki malamu donc yo za femme seule ozomona heureusement bon belé négliger classe à bana te au futango nzamba limbisa ka mes conséquences au futango obi au futango tango ozomona bana na mususu batangi bazaya ba misala odo koma oyoka pasi na motema okoma oyoka soni pobima okoma okabola bana te boke na ndako wana te bazala avantage bamona kabo omoniki ozo futango donc comment mal à l'aise comment kokima millier ke bango batonga ka to ba otonga te yo sikondo koma ko se gêner koza na bana ya niveau wana koza na ba famille à niveau wana et puis ba famille biso bazana yo bozata muke parce que bango bazokanisa mois prochain 13e trimestre to foot en dernier 3e trimestre mais yo kanisa na yo en l'autre yo kanisa ka aboke suma pantalon na bino kuna eza bien mais total o eza primordial pour na bana biso tolobi ba défi familial dona bana na biso na bana donc te présenter tant que papa comme responsable tout le monde a jardin de Nzamba, quel est le bosso Adam? Alors, Moutoufa est responsable. Et puis, un papa, pour avoir un défi, de la famille, un maman. On a dictature, on a dictateur. Pour ma papa, je suis la question. On a le papa autorité. Donc, il y a que comme un papa autorité. C'est la question. On a c'est la question. Donc, nous avons la première position qui autorité, nous ne pas non, c'est pas ça. Et puis, un père qui est capable de kolonga ba défi mais karatana on a famille asa papa o la première position a même famille na bunzambe alexi ba na bunzambe ye moko zo ba na tonga suguli bango tokenda kanzambo zo pas maman alexi famille na nzela nzambe ça c'est la première responsabilité au longa ba défi na kati ya famille papa c'est difficile au longa ba défi ya famille soki oza irresponsable na makamuna nzambe ça sera très difficile pour bon comment la step moko au moins bien que diable a telemi alors yo ozala incapable deuxième chose au papa au explique papa au roko longela kozala responsable na kati na ndako ya rushama donc mutu na mutu azana rôle na ye amen to s'entreguer na globalisation te o globalisation et mozo sala biso mutu passe ba maman to yana bango position la bango ya ba défi à partir à lundi hein maman to ya peut-être presque la 8 minutes awa to ya koloba papa asa responsable na ndako so devoir mama ezanini uzona na mama na makambo papa kozwa po awa tangu Joshua zoni mokano na mama saki nini atosaki yango pa to démarrer lundi ne mama atosaki tangu Joshua zoki décision to bi globalisation et na émancipation de la femme oui eza émancipation de la femme mais quelle femme biso to ba femme chrétienne émancipation la biso eza par rapport à nini et puis quand émancipation to ko pratiquer yango et puis tant une femme chrétienne ça veut dire azo refléter Christ donc vit na yo etamole na yo et le bel na yo et là teli na yo même maman ça a passé au mona une femme chrétienne hein maman malgré to ke kunate mais azala te 42 elle a dit kola 32 siko ndoto nyonso donc azo temple moi kuta se relancer ta makolezati donc ba kongo noko ba jeune ke kangama c'est donc une femme chrétienne hein maman amen donc totiki ya tozo ya ngo lundi donc tant papa Josué awa musana nzamba pesa ki maloba na ye pe apesa ki position to mona ki opposition te amen olanenga mama amen to mona ki opposition moko te pour position ben nga stabilisation Josué tangaba ah mais position nga siko ba tanga kenga chef de la famille hein mais bango na loyi boye bango balobi ah
na ko assisté ba bisu donc eza ko affaiblir position na yo. Donc papa na maman to ko za la biso na niveau moko ingénieur docteur mais mutu na fonction na ye. Amen. Papa habite le la fonction ya maman lundi prochain. Donc mutu aza na fonction na ye. Soit tu fais papa ko za na ya ta mutu ya ménage maman za ingénieur. Za na ma bête. T'es ça ma bête, ça ma bête. Atangi na ye. Et puis une femme chrétienne a respecté mobali pe kaka ninga respecter kaka. Parce que za ménage. Ça la fonction na ye. Ozala yo ingénieur ya mwasi eza bien nga vana linga totanga eza bien mais yeba fonction na yo kati na ndako kati na famille yango le to lobili papa fonction eza nini ozoyeba ke même naza kolala mais na sali dessin ya famille kati na motema na maloba kitoko maman donc na sali dessin ya famille kati na motema na nga nini mwasi na nga zoluka nini ezozanga nini to bakisa et puis pour na bana to sala nini to bien bana ya adoption ou pas baza bana po yango zo sala biso famille. Donc eza to za kati na famille. Amen. To tala te ko ya utaki kudete baza bana na biso. Donc une famille respectée, tant mutu akoti na ndako ye mo aliboso, ye mo amibale, mais famille a désordre. Donc yo ko no présenter des fois aza mo la oncle na biso, aza mo la tante na biso. Non. Va présenter la be bongo te ba kina malembe te. Donc yo to bi famille eza ensemble ya bato baza na socialisation bato basolo la c'est ça tu es ba solo la ba couple ba problème za muke ba défi muso yaka papa yo laksa koza papa bonheur papa bana toza mbongo biloko za papa mo escroc oza ba mbongo kuna na libanda oyaka na ona ndako mo so ebi ndenge yela kate ya mo sponsor travailler na erreur bana escroc mona papa biso aza boss oyo ko ba nyongo etondi OK papa bien tant ozui salaire oye mama anazwa ki 1000 siko na 1000 ata to longo lianda to longo be mwana pasa jama yele azala wana po lelo to ana pema na butu lobi to ebite mwana pasa maila za wana po zo yebaki papa azaki na 1000 ta asaki boto tikala na 200 donc moyen yepe aya na calcul ya mobile ya téléphone ya 100 exact po ebike papa tikala ki na 100 yepe ta muleki na chambre kuna zo yebiseke ngaza posa ketch wana 50 olobati papa zaka na 100 siko so yo lingi ya 50 nga so 50 et ça bien te siko na kata ba défi wana kama mama papa muso yapsinga bina ngabi papa ngaso zi cheka 1000 € na che wana mena sambweti aussi on a 2 jours siko mutana ko sa nini moi ça ça contrôle le lia mbongo siko comme to lo bila basi to lo bila bango lundi to lo bango pe lundi woni to lo bango lundi moi ça ndengo na to sa ndenge nini ya moi si papa na ngape ya moi ça ndonga bosa ndenge nini vous avez défi à famille que eza retardé la des chroniques kuna babi soka muta comprendre amen te yebisa ya moi si milo eza biso mais to solo lango omoni na des chroniques babi na biso soka muta comprendre nzamba beza retardé ya moi ça mona rangote abi a partir likolo et pas inaza na koyoka pe na kokita na kokangola libota donc akokangola couple na bi en 2020 nzamba longoli biso na année na portugais toloba année impar année mo ya impair akoti biso na année par donc ya ba double année ya percé so bato amona ki biso to lingana ki fa mona ba lingani suma kasi so bato amoni bango bazalaki ko suwa na bomona ko suwa na ngo sile oui parce que nzamba akoti biso na année par amen to comprendre que te biso faut to pesa goût yo oyo ngata musu mwasi no soni okakotela na misu te okakosimela litama te ane eza ane ya percé pesa mama mbote omeza otemela mama muto comme na 2 mètres musu 3 mètres 4 mètres défi osimela kwa WhatsApp tuzoke musu magazine kwa na WhatsApp ya Congo ti WhatsApp pesa défi mama kanda défi te linga olonga yango akota ondem ndala ka chat olambi nini telinga olonga yango eza moko ya ba défi bilo pesa be bonga lo bate ate miki toko ndeni na lo bate lekisaka mungwa lekisaka mungwa ya be défi amen ndeko na ngai olandi biso nzamba pambola yo kozanga te chaque lundi kola na sekele libala o esala makala nzela ya couple évangéliste Maku tangu ifuene na mama Jolie yo olandi biso na biete okoko pambola manzela ebele koko partager message on ndeko azwa ngote soko zo partager nzamba ko pambolo ndeko na ndeko mo avanda ki na pasi akina situation mo ko résoudre na nzambe azoko te alors na mateo to teso yo partager yo kango nzambe akoki ko saele makaminene puis yo zanga ko pambola mati to bosanité ko ba pesa peli susu merci mingi na chaîne na biso ya Congo mo Kristo oeza na mboka ya Skeris propriétaire nango eza famille papa Alpha na mama Hortense baza kosala musala malamu na biete eza année à percer eza année moko nzambe akamwisa bango na musala bazo sala kotambusa sango malamu
comme mango mosika mutakoza la partout azola na mama jolie azola na évangéliste makozo na basala nzambe nyonso o balekaka na chaîne oyo alors yo po vandi kuna bondelaka po na chaîne oyo afin que ekende liboso na kumisi nzambe po nzamba za malamu mama dernier mot ko bisa bandeko balandi biso ko pesa bango courage po na tina ko partager pe ko pesa bango basuka nalingi bino mingi yango esala ke tozala awa elongo na bino na grâce ya nzambe na o azotia kati na biso vraiment bopesa biso makasi ya kozala kote oyo na sepeli vraiment mingi nzambe asala bino nyonso bolamu o bozalaki kati na ligne elwa liboso na babo limbisa biso toza spécialité tokoki mpe koloba po tobi ke moto asaka erreur te oyo akufi mais ntango toza na pema ntango mosusu mpe tolobi likambo moko esepesi te mais toyaba na nzambe tosola na bonzambe chaîne na biso eza wana ezalaka toujours ouvert tobengana tosolola bosala biso mpe bolamu ya kopartage message ntango mosusu eza mpe na ndeko moko akuta mpe na situation oyo ngano tokutamaki na yango ou tokoki kokutama na yango akoki kozwa lisungi na nzela ya liloba na nzambe tokomi na suka nzambe asala bino bolamu tosambelaka na église la puissance divine toza na mboka na Irlande pa wapi tozokambama epai ya paster J.P. Ngwizani baserviteur baza ebele na kati soki oye oza na esika te nzambe asala bolamu na implice yo oya kobakisa na ministère wana amen frère naso Terry nzambe apambola Terry Prince nzambe apambola mingi papa kobosana te kopartage message kozangaka te soki mama azalaki te ntango koya otiele pa yoka message eza important et nzambe apambola yo merci tobondeli nzambe tokumisi yo totondi okolo poza nzambe malamu to rendre gloire nzambe po eto assiste biso ebandeli kino suka natiki couple nyonso elandi biso nzambe yawe tiki etokanisela bango mokonzi yawe na bikamo yawe na elonga namona te bayeba epai na yo bazonga na pasi pe na kolela bayeba pusana epai na yo nzambe yo pangusa epai na miso soki ezalaki na couple moko nzambe bana badefi baza na bamikaka te baza na baproblème ya koprendre badécision seigneur ya epesa bango bacapacité seigneur ya kosoriente na nzela na yo nkolo ya koprendre babonne décision afin ke batambola malamu elongo na libota elongo na bana na bango mokonzi kumama na yo nzambe pe pambolama totiki retour na biso na maboko na nzambe pambolama na yo nzambe pe netolama na kombo na Yesu merci Seigneur Jésus merci Seigneur Jésus amen.